Bonjour, bonjour Salim, bote na bande ko nyonso balandaka Eco RDC babonné na biso nyonso. Merci na bino nyonso. Donc bonjour, bonsoir na bino. Sans bino vraiment mawa plein ezaka toujours Eco RDC ndé makambu, Eco RDC ndé solution avec mon boss Jean Tubo bande makambu. Merci à mon boss Fanny Katalé fille à Chochocho. Merci na verdict yoka. Pamba te so bomoni Fanny Katalé ya bomoni nga bongo na memi kilo o eza bongo carton na memi carton o na ngo bongo wapi ebele ya bato bokotu na bongo Fanny Katalé ya lisusu na ba carton boye na biloko boye akomi wapi pa ke lisusu wapi. Merci na ba fan na biso nyonso nazo saka juste o eza demande na bino o bino bosenga ki biso to sala yango tozo sala lelo télé réalité ya lelo eza bongo ya Maman Makila. Télé-réalité à l'élo ya Maman Makila o tozo sa bongo télé-réalité na ye ebele ya bato bozo tuna biso ke Maman Makila akenda wapi, Maman Makila aza wapi, yango Fanny Katalé ya fille ya Chochocho mboka na ngai lelo na sepeli bongo télé-réalité na nga lelo ezala bongo ya Maman Makila. Un verdict yoka ya ba verdict to meka mom ke kokota na kati to meka mom ke ko solola na mama o asala fierté ya République démocratique du Congo o asala bino fier na libanda ya mboka soki batu lelo bokoma kotala théâtre bozo sepela na théâtre bo sepela surtout na ba rôle ming o ya salara o ya lelisara bino ezaka bongo Maman Makila wana tozo kota bongo place o Maman Makila zali to meka mpe ko solola naye hein penza. Je ne pense pas qu'il y ait un salle à Chochocho mboka na ngai parce que eza vraiment Chochocho te Chochocho en réalité na tala place nini ya kosala Chochocho pe place nini na kokyo sala Chochocho te na kosala Chochocho te parce que ezo mérité ko sala ma Chochocho te eza ko mérité que ko solola na maman boni santé ya maman zandenge nini donc na yango nazo ke kokota na kati donc na carton na nga vraiment lukuta mabete na koka ko travailler na carton te na benga ya bébé yaka nazo benga o azabongo mwana leki petit frère ameka mwa mke ko sunganga na ko mema carton. Oh merci Yaya s'il te plaît memena ngango donc tozo kene nango penza toke ana kati tozo kene nango vraiment Fanny Katalé a fille Chochocho mboka na ngai na sala ka toujours pour na ko sepelisa bino ba fan na biso ndenge nini bolingaka to sepelisa bino to sepelisa bino toujours na bakati ya ba événement nyoso biso to salaka na bakati ya ba découverte o ezalaka ya lolenge na ndenge pardon Yaya chilanga awa. OK. Merci, merci beaucoup Yaya. Koroko. Oui. Merci Yaya Yaka. Bonjour Yaya. Bonjour. Oeza bongo Eco RDC to ebongo ko luka Maman Makila to ebite soka zali to pe azate na ebite soki yoza nani azali nga na mwana mwana suka yo ngai Fanny. Oh, Ndoiko, donc on veut dire vraiment Ndoi de Ngape Fanny Mputu. Autrement dit, na cadre il y a une émission Fanny Katalé. Donc ça juste tu es ko luka maman. Na me kamom ke ko solo la pena yo loko la maman azali mais to kota maman lali to azali ko lam tiki ya Fanny ki tanga Biblia. Mais Fanny, to me kamom ke ko beta li solo. Maman bandi théâtre. Yo zaki déjà botami to zaki non bébé. Zaki mkie. Oso bota maki mozaki mkie penza nde mama nga banda théâtre woni za na nini na bona penza mena peka mkie penza ata nefa kuna ko excited. Wow. Bon izaka juste moi question par rapport ya et télé-réalité les qui tient pas ya maman par rapport à ndenge nayebi ke maman za malade mais avant maman za malade ton maman za ki nanu elenge artiste donc star ton za ino na makasi azaka ndenge nako ba azaki bien do ba sepela makasi na ko jouer na e balinga ka makasi na mo ko seka ba conseil ko lela nene ça va bien bien makasi bien penza manga ba ko jouer makasi aza penda artiste mo pe wat bebe makasi ba série na penza ba e ba ki penza donc le ba kutu ya te bino mo boyebi. Mais c'est quoi par rapport à santé à maman zo mona na lisusu te babi ke maman zo bela est-ce que réellement que maman za malade yango zo mona na lisusu te ou bien za na okande banzonzi ngwe baby nango
te vraiment belle ba umeli pe na malade belle qui penza to ko tu na ba hôpital to beti na hôpital un mois to bimi akomi ne moi bien mais ça sur recherche tu ko belle sous tu su ko belle traitement to sur la ka mi tata un mois ne ko quitter mais du moins besoin assistance ya ba ningane ba artiste ba ya ka otala bon notre monde ta mututé paka batu na poto ko benga mama kila mona na sute nde bakomi ko benga lokwa bazo ki numéro bazo benga moi ko sunga pe moi batama bazo aider biso mais na ba artiste ndeti ba même na groupe na ye to ska mona mututé mukeka bilon tandaki ka moko akidi ba moko bomona ye ndeti sko mikolo no sona mona ke pe suste ko badadi ba ngondo ba nani nyonso mona na mututé ata président ne moko asala ke po azala président ne ezaki na Siatula maman bimeli na groupe Siatula d'accord comme ça mema biso na to mona maman et puis to ko continuer mais carton o eza pour na maman merci eza na maman moko azana kati ya mboka ya na kati ya Londres ndasalela ki maman moi cadeau oyo bakisi oyo pona ko mela pona ko zongisa bakisi par rapport à traiter maman na santé na. Merci Nzamba Pambole makasi. Merci beaucoup. Wana toki Fanny Katale ya fille Tchocho mboka na ngai. Mais so na tiki na saki a un problème te hein. Pas problème te. D'accord. Et toki vraiment toki kotala na ibsa bino toujours Fanny Katale ya na sala toujours o ezala bongo ba demande na bino wana zozo kota. Oh en tout cas en réalité maman yeyo. Maman langa bonjour. Maman, santé na ebete ki ozobela. Na ebete. Tu maman, numéro o ngana zaki na ona banda ko bengelo ebunga. Bayiba pare na Pascal. Bayiba ya pare na Pascal. Bayiba Fanny. D'accord, maman, problème ezate. Nazali yango télé réalité lelo na kiti sepa na. Na sepeli makasi. Trop bon de la moke. D'accord, problème de maman. Zambe na commission na tondi opote ozali malamu. Obandeli bana nanga kolongo na isika bazali ti kokomisa bango wa papa. Opesi bango makasi ya kokomao. Zambe na tiki bango na salo poko na yo. Na tiki bango na makila na Yesu Kristo ebatela bango. Na kombo na bino misatu tata mwana pe mulimo santo. Amen. Amen maman. Merci ngabele makasi. Mama tala ndenge na tikali. Donc na yokeli ngonde pa ya maman moko azana mboka ya Londres ndabenga Fanny est-ce que koki ko edenga na tindela yo koli moko opeselange pa ya maman makila ngapi problème ezate est-ce parce que maman makila zobela eza mwa bakisi na tele na kati pona komela yango na memeli mboka mosika aye kobenga yo na ngana yo na Kishasa mwana na ngai ozoyeba te malamu totalanaka toyeba na ba santé biso ba mama na bino tosito komba mibange Nebete mama yo moyebi ke to ngai yeba ki ke toza na yaka mais quoi numéro téléphone habite na ndo yeba souté est-ce que maman zaka ka to azate mais tant on a se renseigner ba bisinga ki non zaka ka a nazali mama na ngana okende wapi. D'accord. Comme ça, n'habitez à peu moi mon lili, toko bimana biso ko sola libanda. D'accord. Verdict yokanga na katina nuzwa maman ndenge nini azobima ti aya libanda to solo la. Nga nzoto eza na ngo makasi me mama nzoto ndeza makasi. Stéphanie, toke nso libanda. La maman Bayaya Balek, 6 000 internet pour la Conception, y'a boss, tu peux voir. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. Catch that good news on time. Without Molema, Fanny Katale, we don't need no fake news. Then you fall back for de la presse congolaise, verdict, you got it. Merci Karande na lobana bino Fanny Katale ya fia Tchocho na expliquer ki bino ke na ba fan na biso na ba abonné na biso tout hein
mot général des fois il y a mot général hein ou mais la fanda na ngwende na bientôt awa biso tout et Bakata Gabriel Fanny Katale fille Chochocho et pourquoi pas Christian Shoga hein Soudiata Maniata Pululu biso nyonso na kati ya mboka na yo donc biso sotozo kende bientôt awa na kati ya Kenya tokokoma na kati ya Kenya sans oublier Chapelet na Chapelet aussi biso nyonso na kati ya Kenya pour na événement ba spectacle tozoya kolekisa kuna na kati ya mboka na biso na kati ya mboka na bino pardon wana nde na ibisa bino ke place ko cha chochocho ekipaka place nyonso basala chochocho te ndeti awa na place osala chochocho te na zaka ka juste na place oyo wapi na kosolola na mama na nga Makila mama Makila bonne santé malembe kaka mama natungisa mingi bule mobimbe yango elingi ekoka na tension estomac pasi na banda kokoka kolia te komela te donc nakufa kokufa soki bato toza na bango te mbele boyokaki sango te mama wana akufa na ye nzambe abateli. Merci. Avant de continuer na oeza sikoyo to meka mwa mke ko betali solo mke Maman Makila s'est présenté vraiment na bande ko nyoso ba ebio ba vrai nom ya Maman Makila ezanani pe Maman Makila abandela théâtre wapi. Bon na banda théâtre na groupe Swabala et pas Mister Siatoul lelo te lobi te bana nga ya mapaso bazalaki mike lelo ya pesenga bana nazomema nakomi mubange na groupe Asiatula na lere groupe boate na meki kokota ba groupe mususu esimbi te na vandi na tikali na bandondini na nga kaka nazosalaka bandondini na nga nakende pa mususu te wana bayebelaki okombo o papa na mama baboti eza komboni kombo na nga tata na nga na mama na nga babota ngai kombo na nga Milolo Esther. Milolo Esther dans Muluba 100% ya Coca-Cola te. D'accord Maman Makila siko na kati ya groupe Siatula bosalaki combien d'années tibo comme groupe comme kuboate. Bon banda 1993 94 na bandi musalo e passé à Siatula ti lelo soko Siatula te belenga na yebana te Siatula muntu abimisanga Siatula muntu akomisanga lelo boye ata nazoli ambo epa mususu ya ali akate me ezande ye base na ngeza Siatula mais endenge nini siko oyeke kota na banzonzing nani tamemaka opono sala nzonzing. Bon na banzonzing na jope na groupe to sala biloko abra Congo na bandi théâtre na epasi atula na stade rire na ba sans souci ba mère Bipendo ba mère Chako to sala na bango ba te to banda koleka kaka bon de na yeko yebana après ba producteur ba ndoko mona musala na banda ko sala esepelisi bango comme soko producteur aye na lingi mama wana ya sala ka wapi ba yebisi omoni ba yeko zwanga na ke na sala musala na ngai OK donc ba producteur ni film nini oyo et bimisa vraiment Maman Makila na poto ou esala que Maman Makila malgré malade mais Maman Makila bande ko zula moi ba code na e ezara film ni soko koko yeba. Bon nana ba film ebele na sala combien uti poto na sali cousin na sali nini singa ba film mususu na bosani ba kombo na Janspile na sala d'accord maman nanga problème ezate nazozongela yo mais na tuna nanu pe Fanny par rapport ya malade ya maman malgré maman komi boye na ndenge maman zalaki liboso na banzonzing na bande ko sala mais parmi pe batu moko oyo ye a tourner là est-ce que zala pe na mutu moko penda pe azwa pe abengi pe boye zaka ratindi contribution ya par nae tout le monde na biso te ka bafana na ye bayebi ye
balinga mama kila kia ba président o banani ba producteur tout le monde na biso mututi tout le monde na biso mututi moi tout voilà tout le monde na biso mututi ata président moko tout ce que le monde a dit donc dès que mon a pasteur de la foi bilo mo batindaki yendaki kota kotika yango yendaki otika yango so bat balandaki yango na poto kuna bamonaki ka pasteur de la foi mama kalunga nda bengaka biso makala na yota mama kila metozela pe aya na epete bon ma garde calme na na téléphone. Merci en tout cas ce bobi vous sentir que quelque part Fanny azapenda chocho le roi ndoi na donc biso même so ba Fanny mais malgré yepembe nga mwindo donc il suffit qu'à combo déjà dans world Fanny. Bon merci au lieu que na continuer mingi na maman Makila ça pourtant na habité maman Makila est-ce que au someli moi à ta moitié bon nana le côté maman na gomeleti na nini secret na li pokoko lia na yo na koko lia na ngai d'accord d'habitude place to kendaka ba pesa ka biso place peso ki epesa melité parce que na tungisa maman na ngate pona apesa nga na sombela maman moi ji hein tomela moi ji et ça la bien verdict yoka à suivre que continuer de na maman ngana pesa ka ndeba sombela biso moins lo roi rolia merci beaucoup donc l'état basa lelo moi basomba sucré ji tomeka moi mukeko solo là par rapport ya musala mama kila ou betel biso li solo que osali ba film belé osali ba marambo belé mais producteur nini parmi ba producteur nyonso oyo travailler na bango producteur oyo a marka au penza producteur ni bon mingi na sala na zolozolo ba film na ngai belé na sala na zolozolo ba mususo oyo na koko sala na producteur na biso bandala nani Kalotiti Marcelo na sala pe pana ye bon na koko busana ete wana papa na ngai na sala pe na ye bon ba mususu na koko sala film moko mibale na kasi na ngai omune abengi yo le société mais bande ko kenango bien banda ko kende bien bazoteka pe elongi na ngai ezoteka makasi mais lelo o théâtre mo pe be bana bami ibite bami be babomelinga bana na ngai biso pe to banda ko bigila sima bana sikoyo moye basi bimisele susu ba film ezate bango ba bimisele ba pirate na bango bazoye ko tekela bato. D'accord. Merci, le temps de continuer na maman Makila na pe misama maman muke na moni maman moko za pembeni kuna maman pardon na koki moi muke ko tuna pe lisusu to meka moi muke ko tuna évolution maman pardon ya ka vanda na yo pona lokola maman Makila nzoto eza moi bien te bonjour maman. Bonjour. Talelanga caméra kombo nani se présenter. Comment na maman Titi. Maman Titi yo pour vandi kaka na vandi na maman Makila na za vazene to kangami ni la porte. Voilà, par rapport à ndenge yo yebela ki maman Makila, tant yo yeba maman Makila, yeba maman Makila ndenge nini kaka ba motango kotaka ana lupangu ou bien zalaka avant. Non, maman Makila na yeba ki awa, na yeba ki asala to ya tant na yepe kokota na côté déjà awa. Mais tant na côté na vandi, on sali 5 mois et après maman est tombée maladie. Mais tant na kota ki en bonne santé. Et après ba ko tokele biso porte butu moko boye maman Makila kwei azagente ti ba ko meme na centre moko ya pembeni et après le ba ko makine na hôpital la Kabinda belaki vraiment makasi mais na yebaki tant wazalaki en bonne santé ti abeli nazalaki ozaki sikoyo par rapport ya temps oyo vandaki na avant abela kokotela ete eza nazo sa chochocho te mais ezaka juste question ya tango azalaki nanu malamu avant abela azaka ndenge nini comportement na vie sociale ne ya kozala na base vie sociale na ye aza mama moko alinga ba jeu trop donc to vandi na ye nga sali déjà 3 ans ah na umeni na na donc aza kwa mama kaka ya ba fanite aza pe mama na nga parce que na façon na ye asinga osala ba jeu mingi so asali ba jeu après assez ça trop quand il y a ça la théâtre on a des
a jouer rapper awa des fois zo sexa biso mingi soki apesi okanda des fois oyelo habité au moninga za mama habité mama faut éduquer soko ozo gangela biso ezate ke sondeni ozo gangela biso po zo ngisa biso en ligne. Mais siko asali combien d'années à na place na kati ya lupango? Awa mama aomeli awa nayebi banete me aomeli awa parce que aye na fani awa moke ti fani azokola akomi boye aye na mpena moke so ba 12 ans aomeli awa. Mais siko par rapport à soki tolobi to meka mwa moke kotuna tango mama beli ezaki na bato yo par rapport à bateau même yo talaka na TV ou bayaki ko assister maman na malade. Donc koza nanga awa namonaka nani pasteur de la femme to ya awa donc bato vraiment bayaka penza mingi te biso des fois to mi demandaka que une fois que mutunde baloba en français que c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel alors lokola que maman zo sala souté bato bakoki osunga ete parce que azobela mutu faut ko sunge na tango passe. Donc tant maza na passe na moment où soki ke osungie okomona penza ki abimisi maloba moko ya lipamboli abimisi lo kopambola ma parce que osungi mutu mais to mona vraiment bayaka te parce que biso pe tozo mona et opese biso kundeni ya keto kende kolinga pe musala théâtre ke na sala po atake na lembi bakoya ko sunga ngai parce que a travailler mingi na musala oyo makeke akomi ndi akomi boy biso des fois to ima ka apa nini artiste boy asala cousin asala singa mais vraiment akomi boy po nini. D'accord. Comme conseil nini opesa na bandeko nyonso ba artiste o bayebi ke Maman Makila pe ba fan na o baza libanda mboka o balanda o asepelisa bango na balolenge nyonso. Oh, na osenga kaka na bao nyonso basepela vraiment na musala Maman Makila sala ya théâtre singa bao basepela na ye ba artiste ba fan na ye bazwa vraiment mutema bolingo ya mawa po avoir sunga mutu foza déjà na mutema mawa na ya bolingo vraiment que mama oyo na cheka lokwa mama na ngana sunga ye Maman Makila zo traverser ba moment très difficile azo souffrir ndako oyo azo futela azo déjà 40 sila à côté déjà banyongo. Alors yo bino mo boyebi banda ko futela ndenge nzala ke soki 40 za to za banyongo tambo mutu azobela tambo ko mando tsenga mbongo ya ko futela ya ko futa ndako ezate et pese e bomé de plus vone ke ozala tana nzala me ozana esika ko vanda no senga na bafana e ba aider ba sunge vraiment ba sunga surtout place na ya mama ya ko vanda mama za na esika te place vraiment tozana kati ya to yebite le baloba ke soki ovandi ovani na ndako wana te oyeba te ketanga wapi alors biso lokwa to kangami ne bandako to yeba parce que tant bayaka ko tumisa e des fois biso pe to mona meto zo senga na ba fan na ye batu nyonso ba artiste bato bana tema penza ya mawa tozo senga kaka na poto te tozo senga pe awa na Congo na biso parce que avant que bato Congo bato poto basala il faut bato Congo pe basala tozo senga na bato o bazana mutema bolingo bakondi bato basepela Maman Makila asala musala na mboka na biso asala ba théâtre ya mboka na biso alors basunga ye penza surtout esika nanu ya kovanda nanu vaut mieux muto vanda nanzala mais azana esika ko tia mutu ba aider vraiment ba yoka penza mutema wana ya bolingo ba artiste ba fanatique na ye ti ba konza mboka basunga Maman Makila zo nanu esika ko vanda parce que une fois que vous vendez na bato vous avez déjà famille oyebi déjà que bazana passe bazana eseng pas sunge penza mais ce qui na yoki ndingo lobiso na bina tuna donc Maman Makila na éclaircir bien la bandeko que non maman azako expliquer que Maman Makila garantie na et si là à côté na banyongo ya ndako banyongo ngo kokoza après près à combien donc banyongo ne wa kota batika ye penza tant ba moni que azobela azokoka susu ko bouger te alors batike mbongo komata ba $450 oya banyongo donc siko ba yoko pese préavis ki abima okobima okende wapi balobi ke soka pesi mbongo wana bakoki kosani ko pesa ta ba mwa mususu avanda après lukanini esika mbongo ezate ya ko pesa na ezate na minute azo salate azana malade na mpenza azongi ndenga azalaka te azongi penza te makolo wana ezosala pasi akoki kotambola teke akomi ata kolongwa na wenze oyo ya mariano na biso toza oyo apusa na bofazwa moto makolo wana ezosala pasi. Merci beaucoup nayebi te oza na bato no mibale misato okopesa mbote libanda mboka donc nazokopesa semeki nanga aza na France Yves Ngoi worship
nazo pese ba salutation na semeki nanga mobali ya petite sœur nangai nani Elieker Mavungu na pese mbote donc na linge mingi nzamba pambola bango. Merci beaucoup. Merci vraiment pour na dérangement limbisa biso pour na ko déranger. D'accord, merci beaucoup. N'importe Fanny ya na maman lia. Maman, basa elomo eloko lia non? D'accord. Ngala tiki micro verdi kioka et comme na air ya to laksa bango nde bakataka fufute mais to aider maman Makila na kolia moi lipa, moi sucré. En tout cas, et ça l'aura bien ma casse. Merci beaucoup. À suivre. Na tie micro na ngaboye na kila ko banda non awa maman oza ba kiss oza ba kiss ba gel ba tindelio ko ba ndenge nini ya komela yango so na bi na meka moi pour expliquer verdi kioka so na tie micro awa c'est bon et problème ta awa ça non sensible. Stylo, non, ça pique. On a comme la maman de et déjà, Oyo, maman a dormi 2 fois par jour. Donc 2 fois par jour. Donc il manque un tongo. Manque pourquoi hein panier oh donc maman a donné lango nde ba komeli awa moko na tongo moko na pourquoi dans donné lango 2 fois par jour hein moko tongo moko ici là donc on donné lango moko na tongo moko na pourquoi avant donné lango allié et après les amélier oh yo pe 2 fois par jour. Oh, tongo, moko, oh. Tongo, oh. Oyo andomela moko pana butu na mukolo moko un jour na butu comprimé moko na butu comprimé moko na butu nda batomela pas médecin donc on a la moni et ça la bien wana au lieu que tout ça là qui amène des bakomi awa pour na ngai na moni et vous allez bien hein maman qui là ba qui na ngota ya docteur na médecin na bulakisi bakiso nyonso bulakisi na papier comme ça yemo ko yeba ndenge ni ya koyesa mais mutu azwa bino bakisi azwa bino ngote tongo ke na bakisi okoke olioke nango mibale okoke nango moko donc oke nango moko hein et ça la bien bon c'est si maman oui ça fixe pour la maman avant ya ye là au pesaka yango
tout cas yango ba vaseline donc biloko nyonso eza lokola biloko ya kopakola po olakisa mo docteur na ye amona ngai nalingi na nga te o ya fani moto ayaki nango oyo fani moto ayaki nango ye moto atikali ake na mama donc bato mosusu yango bapo nyonso oyo olakisi na médecin na ye médecin na ye moko akoyeba ndenge nini akoexplike bino ya ndenge ye aobanda koutilize yango mpona nga namoni de préférence yango wana bon le reste ya babilo mosusu yango oyo mama ye moko akotala eloko nga na ozwa kaka awa ezaki na ozwa kaka obini mayonnaise nguba chocolat soko ozwa mama na kolia na chocolat bandana mkolia leta chelo Tafani. Pose à garde malade. Nous sommes capables de battre la maman bien. Ok, merci na balandinyo so ya Eco RDC ndema kambo mon bon ce Jean Tuboboa hein Jean Tuboboa des solutions oh là hein Flexine balobi yonde la douceur hein douceur elekela Flexine ya ba Flexine vanda na parce que mérité yango maman bae baté to lo baté Fanny Katalia na lo baté. Et pourquoi pas na yemoko maman Jackie Kilaba moi ça mwindo leki mosaka na elenge pambate mosaka na kata biloko esala ka ba gunsusu mosaka na kata biloko esala ka elenge mususu donc yonde nazo continuer toujours na maman Makila parce que journal lelo na repassant vraiment na maman Makila trovanda na ye tozongisa mo ambiance ngo ya maman Makila ambiance to banda ça na ba tournage ambiance na ba tournage donc moi na tungolo nde mingi lelo ezate kwanga venga lukuta ba betela za matumbole lena nda tumbola mambo pena kotumbola ka ekaka parce que tozo sa l'effort mama Makila nzoto ezonga makasi ozongela musala nako sepela makasi na losambo na biso bitumba makasi mama Makila na senga na mon boss Jean Tuboboa mon papa mon daddy demande na okotsa non akotsa na nga demande te osenga ke mon papa kotisela nga mama Makila na kata Eco RDC non asenga demande te daddy ya okotsa mutu na kata Eco RDC mais pona mama Makila nazo senga
kotilanga mama makila na kati ya Eco RDC parce que tant ozomona mutu na malade avandi malade ezoyaka yaka kaka mais tant akozongela ne mouvement na ye mama makila ya oye otourner barol no sala ya mama koko au moins que ozonga no suma kaske kovanda na ndako pasi mama basusi ezoya ebele na mutu me soko ozobima na yo okei otamboli bozobeta masolo bozoseka ozobosana mosusu oyo ekokoyela na mutu. D'accord. Nasenge epa mon boss nebi ke boss nanga ayo karane mama makila so na solo na boss na yapi na mama makila yaka tournage mo boza ya Eco na yo ozo ke tourner ndenge okoma bien okoma travailler na kati ya groupe ya mama Theresia oh mwana na yo na yebi donc photo ya ko zo mama makila tona bezo ba mama mais toye tozi na mama makila faut te que côté mnoka mboka ekobima facilement na mama makila yango te mama ezandingo wana mama ezandingo wana omone tongo za jeune chose aki bot na kitoko moko talent eklamini ya solo na koselo makam patala no pembe malgré tenti no baby na malade mais pembe na wezali nzela minu no ezali na kosi oko site mama lidodo oyo bato bazana ngona biso balube zaka basi kitoko Amo la kosite basi kitoko nde bazala nango koko nanga mobali koko nanga zaki ya mobali pe à son âme parce que ça kota na sama belé Roger Kabani Chichi Boboa koko nanga bande ko lobala na mingi yo kalobi fani ya ndabenga mi fani te mputu ozomona biso na kati ya mbuka soki tolingi tobala mwasi futu tala ye azala na moustache donc tonga za na mwa iloko wana seki lingi kulubaki aza mwasi kitoko donc biso kala tubandaki kubala basi bongo fu mwasi azala na kituku na ye puis tubandaki kubala basi bazaba na mike donc na zulubu zuyuka donc voilà donc mon grand-père père son âme mon donc wana koko chéri nanga donc na ebité soki na côté na kosi na balube zaki okosite po bala mwasi surtout mingi na elanga natala mwasi na est-ce que ça ndenge nini ati makolo ba géographie wana te natala mwasi atali na makolo atali mwasi za propre wana ukomona ba mibali bako yela pamba te boyana bangote bako yate bazoleka yo solaki bola kutumabe mais ça le quoi tangwa lelo te ai lelo mobala ko itulula mwasi na mbula lera ke do tiena ndako mavwanga d'accord voilà to continuer zaki kaka juste ambiance ya kozongisa maman na ngai na kati ambiance o azalaka nango et puis okozalaka nango kaka wana ambiance ezalaka liboso pe ekozalaka kaka ya motu ya pende eza mingi tokota penda na mama na lisolo mama makila yebela bato bakotala mama makila bakoluka bamituna ba question mama makila alobini aza muluba oui mama makila bota bana combien o bafani nyonso balingi bayeba bon normalement na botaka bana 8 basi 4 mibali 4 na kati ya basi 4 mibale bakufa atika na basi mibali 4 pasi wana po esilanga na motema eza pasi po lipasi oyo ya mwasi wana azalaki makasi na kosunga nga makasi oyo mosusu leki na ye wana azalaki bongo na bongo me yane ya mwasi abanda kosepela te na vanda nzala ka ndenge oyo osali boye atongo akoluka mama amela ti zwa lipa yango oyo nzambe asunga bango esika bazali mwa moke ya na ngai abanda kosala na primature ayaka kozwa maladi akufi ye azalaki soko nazobela akoki mpe nga ata lere mwana nga akufaki
atikanga te nga ndenge asala makambo ya mwana nyonso na hôpital nga na ndako nayebi te azoyaka koyebisa ngai makambo nyonso na hôpital nasi nasilisi makambo nyonso ebemba mwana ye kobima samedi nga nazala na repos dimanche nakosala te alobi bon problème eza te ma Clémentine lokola azalaka na ménise na ye alobi tokosomba cercueil na maison te bakosala cercueil basala cercueil ya mwana na nga kaka na kati ya lopango oyo basala cercueil ya mwana na nga na kati ya lopango azalaki makasi na koteka na zangi azopesa ngai ye wana akufa ya nanga azalaki soko azwi ya mingi te ya moke akozwa akoleka nga te okomona ye aleki awo atikeli ngai ayaka kokufa nsima liwa mwana na ngai po mosusu aleki akufa avant akufaka avant eloko oyo lelo esalaki okoma na malade donc na okolobaka eza kozanga bana na yo epuis kozanga ndeko oyo azalaki mpe kosunga o makasi lisusu susu wana ekotelaka ngai na apartir surtout ya liwa yaya na ngai ya mwana kutu mwa ndambo lere yaya na ngai kokufa susu ekotelaka ngai makasi mpo natalaka liboso natali na nsima naza na muntu lisusu te na Kinshasa ayaka mpo na ngai lelo oyo atiki ngai na bana na ye na mwasi ngai soki na banda kosala boye ya moke ezali nake nasungi bana mwasi nakontaka ye te mwasi aza na bamakambo na ye na banda kosunga bana atikaka bana 8 nyonso wana pasi likolo ya pasi bana wana bazotelengana chance amisombelaka ya ye esika ngai nakokende kovanda na lopango ya ndeko na ngai te mwasi ntango asemi na lopango ya mobali na ye naboyi kokende kopanza bato na kati ya lopango na ye balokatere na ye bapesa ye mbongo afutelaka bana na ye classe yango ngai navandi awa so mwana mwasi oyo ekolo lopango te nayebi ndenge nalinga nazala te me eza eloko na ye moko te eza eloko papa akofa atika eza eloko ya famille me famille batelemeli ye mpo na ngai na banyongo nakoti garantie eza te efutaka combien nazalaki na 50 bamatisile ngai 75 comme na 75 donc soko zuna mai na courant et memio déjà na bassin nana moto akosunga nga te mayele na ngai esili nakokende wapi yango nazosenga lisungi na oyo nyonso ya motema mawa azomona ngai na bilili asunga ngai mpe balongola ngai na place oyo ngai nazali nazwa esika moko ya malamu nakende kovanda quelque part nazomona baporte ebele me nazomona toilette moko sikoyo bovivaka ndenge nini eza motu na moto aza na toilette na ndako ne kote toilette moko dushi moko biso nyonso tosangani donc toza na pasi tosalaka baturi yango nalamukaka so nalamuki ntongo nakoti na sokoli nazongi na nga pongi nake kolala po kozela lere nini okosokola tala baporte na se ebele likolo ebele moye eza te na se kaka nana pasi baoyo bazomona ngai nzambe asimba mitema na bango bayoka nga mawa
basunga ngai nalonga place ata ozana mbongo te ozana esika nakoko olobi te mama kelekende kovanda ata na porte na ngai boye nakokende kovanda na ngai mpo naza na esika lisusu nakokende te. Nzambe nalola oyo tosambelaka akosunga o mama makila parce que osala ya mingi na kati ke bato ba famille misusu basala lelo oyo peut-être famille esangana famille oyo ekabwanaki ezongi na bomoko famille oyo bazalaki babokilo oyo bazalaka makambo mabe peut-être na barole oyo osala bazonga bato malamu bango nyonso ekoleka malamu. Mais par rapport ya bacollègue na ope ya mosala bato oyo osaki na baona meki kosola na fani ayebisinga ke te ata bato bayaka te. Mais na part na yo moko pe ata bato mpe bayaka te bayebisinga ka à part bilali ndai koko bilali nda banda oleka kwa kotala yo. Mais à part wana bato nsu bayaka te mama nayebi eloko nasala bango te ngai nakipaka vi ya mutu te nakipaka likambo ya mutu te soko mabe ezali nalobeli yo tobongisi mosala na biso soko eza te navandi nazotala bino torepete esili nazwi na ngai nzela na ngai nazongi na ngai ndako ngai nakutaka bamakambo ya bato te mpo etali ngai te. Namoni kaka bato nyonso tosala na bango babendana nayebi te. En tout cas, merci bafan nyonso balandaka boki bongo eza bongo lisenga topé moi esengeli ya mama na biso makila mama oyo asala lelo na ba famille ebele ba mama ba koko oyo bazaka motema mabe ba changer ba comportement na bango pona mama makila ba bokilo oyo bazaka motema mabe ba changer kibokilo na bango na basi ya bana na bango à travers mama makila ba koko oyo bazalaka malamu topé bazalaka mabe ba changer ba comportement na bango na ejoueli ya mama makila na ebike ba abonné na biso tout ya Eco RDC. En tout cas nazaka fier na bino makasi tellement makasi na yebi ke na fier onga nazalaka nango na bino fier na bino ekokomisa biso ti na kosala bosenga ya maman to na bina landela mama lobi awa omoni tango bato bakosalela eloko bomoko oyo eza bongo toilette bomoko douche bomoko ememaka pe maladi ya ndenge na ndenge ememaka ba infection et surtout na biso ba etoza basi ememaka toujours ba infection ya makasi. Donc mama asengi na moto nyonso ya motema malamu moto nyonso abonné nyonso batu nyonso bokomelenga ke fani sala télé réalité na mama makila yango na sali. Donc ngai na tosi o eza bongo demande na bino soki pe bo sali pe ke koto sata o eza mo mke demande ya mama makila ekosala biso malamu penza ekosala biso malamu makasi tozela kaka teke soki mutu lelo akufi akena sama bele nde tokomi keno nasunga natinda contribution côté cercueil natinda contribution côté boye eza malamu te. Mais lelo oyeo azana bomoyi nzamba zo pesa epema nzamba zo sunga ye pourquoi pas to sunga ye to pesa lisasa na ebi ke babonné na biso nyonso j'ai confiance hein. En tout cas côté na sala ajete parce que na beti tolo makasi na lobi batu na biso ya Eco RDC j'ai confiance lelo oyo soto bito lo bato ko lo babongo mes condoléances na kati ya famille Maindu mes condoléances na kati ya famille Maindu lelo oyo na kati ya ba artiste comédien touti ko bungi sa isusu moko oyo aza bongo artiste oyo banda kala na kati ya groupe évangéliste. Mais lelo oyo papa Maindu atiki biso papa Maindu azongisi mboka motema na ye pe molimo na ye epai ya tata Nzambe Nzakomba papa na lola na likolo azongisi molimo na ye kuna pourquoi pas to sunga ye tangu mama makila za na bomoyi yango nde balobaka to sunga papa Maindu abeli tamulai ngape fani katale afia chochocho na yebaki na ngate parce que ngasoki na yebi boyebi bien ngana na nga musali na bino na kendaka toujours place likambo ezali et puis na ke ko sala intervention babi papa Maindu abelaki makasi abelaki azaki na problème ya cœur. Donc problème à cœur ezaki na moyen ya ko sunga ete to pe ya ko sali sangote nda benda naki ayobi akende na niveau ya oyo ngana tuna kipe bayibisinga akende na niveau ya mboka na ba Congo akende bake kosunga na bakisi ya bokoko
kokende yake kuna sango eli biso kaka na lolenge ya koloba na biso ke papa Maindu azongisi molimo na ye epai ya Kolo Nzakomba. Merci na bino nyonso, merci. Mes condoléances na famille évangéliste Mobimba, donc Tobunda, tout ça toujours elongo. Mes condoléances na notre président Devos, hein, et pourquoi pas na Gabi Kiwaka. Mes condoléances na ba président tout il y a théâtre. Merci na songi bongo na nani awa, et surtout na ina bossa na vraiment na bossa na weza mabe verdict yoka ebisinga signalinga fani obosani. Surtout mes condoléances na Pati o asa ki télé réalité bon mona ki pe fania kende ko bimisela bino place Pati zaki parce que bon mona epe kala Pati lelo saleli bino elubu ya bastar bon moni Pati yango na kopesa penda mes condoléances ya makasi et pas ya Pati. En tout cas tozano elongo tozo ko assister yo ko constater que totiki non tozano parce que on s'est déjà appelé to bengana ngana yo mo ebinde to sololaki nazonga mwa mkepa ya Fanny mama uti koloba makamsusu mama lobiawa iso sala vraiment pasi ya komona par rapport ya esika oyo ezali bino esika oyo bozana bana oyo ngana liboso ya kotuna Fanny obota na bota oza bana combien 6 wana bana 6 na ebite papa na bango pazala kaka awa to yo moko kaka bana nga liboso ba misat papa bango kenda na yangola kenda nongola o nde mususu papa bango za oza kaka obie bokabo tozala na biso sute mais quand même azwa charge bana charge yango penza bonga moko nazwa so bana ngaye charge bana ngamo nazwa ngo eke na malembe siko so sandeni na koto mama malade na koto bana yo ko mwasi basinga pa plus oza lipasa yo za mbuyu za kanko na kanko wa kanko OK siko mbuya za wai kinga sana mobali to mwasi ya mobali ado ya bala ne kuna te aza pas grand sœur na biso aza kinga sana OK siko kanko nde mtaza siko kanko ozo sa ndenge nini na koto mama maladi na koto bana na yo tozo vivre kaka nzambe loko apesanga musala ngo pe na tangeli nanga motema eleka ya kobotama na yekolaka musala nanga na mutuka ya bana mikie lelo pa kolisinga mikie kapona zana na place na salela te kana kata lupango bato bayebinga bayaka na bango kaka mais chaque jour tata na semaine mona 2 fois to 3 fois olukaka osali musala na wana ya suki osali mbongo ndambo osali nini obombi po lobi pe sunga bino lisusu yango kaka mama nanga tobikelaka musala kaka wana nde yango etikala kosunga nga mpo mutando asunga nga ye wana abeli toza kaka awa nga na ye nani so osunga biso mais ba yaya pe ba obaza kinga sa ba sungana ba pe mo muke soki monani nango ba ya oti soki monani ba ya na bango otika mais ba chaque jour wana nde talaka kolongwa kuna tsofuta sous transport ozana ngote we mabona makolo mais siko lelo oyo na loba kaka pona nga Fanny na loba kaka na koki koloba lelo oyo soki lelo mutu penza amonani nzamba tindele o mutu habite Fanny na lina fongolelo salon de coiffure Fanny na lina sombelo ba mèche na ba plante au lieu que bo sombaka ba plante a pembeni bino moko bo banda koteka ba plante et puis ozo planter ozo kanga pe suki ekozama beto malamu ezama malamu mabete na osepela kuti makasi na osepela makasi soki mutamonani a soutenir nga bongo eza sengo pona nga pona ebi musana nga na sepela siko bo vivande ni par rapport à ndenge mama utobeta lisolo boza déjà na nyongo ebele nyongo ngo koza ya combien parce que babi déjà garantie c'est sili nyongo ndani bosi bo consommer garantie nyo c'est sili bokomi na ba nyongo donc lelo lobi pe mukolo lupon pa kokola muka bande koni pe bakola muka lelo balamuki pe na tongo mobwe ba pe babimisi bino boza na pesa OK toi ne sikati toi biso ne sikati écoute comment qui déjà ye abima wa akiva na neta na église ponga pe mutema se sukai na ngo anena ndeko te ape ne sikwa kende te
ndeko aza te ndako eza te yo moko okotaki na kati ya ndako omonaki na kati taka na kati nde eza ku terrain netre omonaki eloko eza nango te sikoyo ntango mama ninga akende na église yo ninga okei wapi na bana balingi bakende na bafami ya papa bakende bango fanda ti bake fanda nga mpe naluki ata ndeko papa nanga mpe nake fanda na nga na kotalaki ka bosuku tonga tosala ndeni sikoyo ninga okotika esusu na maladi donc wana omoni teke wana ninga eza suki obome de plus en plus parce que ye koto aza nanu ntango oke etike bongo omoni teke yo moko malgré oui malgré possibilité eza te mais kobakisele sous maladie nangolo nzambe ka ndenge abatelaka ye alinga ozani kaka bien mpo awa déjà bandeko na bango nde bakomi ya koloba mpo moto avandisa biso awa eza ye oyo eza lupango batikela bana aza ye moko te ye mpe aza leki baye baliboso na ye bazali ya mikolo nde bakomi koloba botikela biso ndako bofutana na bino te garantie sesila baniongo bokoti ebele na biso oyo tozokota oyo eza déjà tokokisa déjà 9 mois tofutana na biso ndako te garantie mpe eza nango te na motema malamu aboyo so mpe leki ata ye moko mpa tozomona mpo toyebi mitema te ti tovanda ata azobomba biso me na kati ya motema bato wana azobomba bango kaka bazofuta te seke ngai mpe nakomi kolemba wana kaka po toyebi na biso te totiaki kaka na maboko ya nzambe asimbaka motema na ye tovanda na nti moko nzambe akosunga biso tokolibere na biso to soki asungi biso tokofuta mpe ata baniongo na ye soki tozwi me na miso tozwi na moto te toza nango te esika mpe eza te donc na solo déjà na mama lobi na bamai na courant na ndako nyonso eyesala ba $100 tobanda futa ataka 50 mais tokomi ti na 70 75 tokomi ti na biniveau wana mai kutu totokaka na ate totokaka libanda yaza makolo mema mai te totokomata mai libanda totoki mai donc il faut toka mai butu place pour tofuta mai il faut toka mai na butu na moi bo balingaka ti pasi nyonso ezaka pasi osengi kasi na bafani nyonso nini bato nyonso babanda kolanda mama banda kala osengi na bino en tout cas boza na mawa ya mama na nga mpe na biso bokela biso mawa po to nokota na koloba te po mobente boza na mawa toa na biso na esika te botala kaka bino moko bomona banda na ndako ti libanda ndenge nini tozaleli ta lupango bato ebele boye toilette moko douche moko tovivre na pasi bosunga biso tana soki eloko na kosenga te bosunga biso kaka bato nyonso mama na nga sepelisa bango po bosepelaka ti lelo mpe nde boluka bosunga tosengi bino mpe lisungi na biso euti mpe na bino mpo nzambe nde apambola nzambe soki apamboli biso lipambola ene euta nde na maboko na bino yango toza nango nde posa bosunga biso pardon vraiment botala ye bokanisi ata na piese kaka ata ya singa surtout singa bozonga na piese ya singa botala ye boyoka mawa wana ya motema bosunga biso pardon vraiment. Merci toki bongo na bafani na biso nyonso Fanny Katalia na yebi bien avec mon boss Jean Thibaut Chibobois. Aïe, Anto, moi c'est mon délai. Anto, moi c'est mon délai. Donc, petite soeur propre. Il y a notre boss Jean Thibaut Chibobois. Anto, mon délai au centre. Que moi, ça bala mon délai. Donc, mon délai a bala penza sengeli pour na ye. Tali bota, mon balo, tali bota, moi si. Hein? Ou tali sur bana ou babota me sentir que oui au bena mindele en tout cas merci na yo maman et pourquoi pas na maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo nyonso auto senga bino kaka tozo déplorer et pas na bino parce que sans bino vraiment toko vivre moité donc toko vivre moi pensa bien té maman na habité au copé sa numéro ya téléphone donc ba oluka ba contacter téléphone ngo pe jour on ebisenga o to na kutana kina ebisenga za mwa mbilinga mais na part nga Fanny Katalia fia chochocho na nga na ya ebele ya kopeso te nazana nga pe na téléphone te ke o ya sika ke na pesa mais pona ngai na bongisa ki moi oyo eza part nga ya téléphone oyo o tie sim parce que na ebike et bien là batunde ba kolanda émission oyo ba na besoin ya ko contacter yo
topé maman pour basola na maman eza te que ton babengi bazonga sous c'est pas nga fani téléphone coûte zo lekate téléphone coûte lekate on a pc au phone oyo oluka moyen je vous en prie oluka moyen o taba sim o banda ko sa elango et ko ça là vraiment bien pe ça numéro contact o batu banda ko contacter pour na ko sola na yo na maman plus 243 42 94 037. Pardon, ngamoko penza na lobango penza bien numéro ya kozwa maman Makila topé Fanny o azabongo mwana na ya suka ezabongo 00 plus donc on a quelqu'un na 00243 wana ezabongo code mboka ya Winnie Musheni 00243 84 42 94 037 na bandeli yango lisusu na ndenge ya bien 00243 84 42 94 037 wana eza bongo numéro soki bobengi bokozwa bongo Fanny o aza bongo mwana suka ya mama Makila pe lipasa ya mama Makila tokomi kokende penza mwa muke na shit ya émission na biso to pe télé réalité na biso ya lelo ya mama Makila mama Makila par rapport ya ba producteur nyonso oyo travailler na bango to pe par rapport ya boss na biso Jean Thibaut Chiboba yo olobini bon ba producteur na nyonso ba mona te na sala musala pa na bango baza na motema mawa bayeba te mama asalela biso basunga ngai nayebi mabe nasala epa na bango te nayebi nini nasala epa na bango te me bayebaka na vandi awa na Kimbangu na Avenue Simba numéro 51 bis Sirelengesa na musika te oyo aza na mawa aye akokuta ngai nakendaka epai te apare église so nakei nazongi na vandi na ngai na kati ya lopango nasengi lisungi epa baproducteur na ngai nyonso. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup. Nabafani nabiso nyonso. Tozo continuer toujours. Fanny Katale ya eza ki chochocho te menazo sa kande musala pona lelo penza na lobaki yango epa ya mama Makila eza chochocho te na okozwa mwa tamuke ya kosola pe na mama Lupango na ebite komeka mwa muke ko tuna pe mama ba question na ebite to mema na kuna abimi wana to zela itangu mama kozonga na meka pe mwa muke ko solola na ye pona batu nyonso bamona ke mama Lupango pe azali ai mama kilanga linga tango seka okosala mwe loko moko ya kala o bande ko sala kala na tango bande ko jouer mwe loko moko ko jouer moko boye ba senti ke mama Makila ye wana baba na ngai pasi pasi peda mwe loko na kala ko jouer no bande ko jouer wana tu vas sentir que maman Makila ye wana malgré maladie mais respiration ezaka ke belé respiration ezaka ebelé na mutu te musale zana mutu ekota na Makila na tambulaka nango na Makila me mutu akolongola ngo azate kaka nzambe na lola nde mutu akolongola mutu amokila akolongola elembo na nga azate zama pesanga yanga elembo nakota kinganga te nakenda epai te me nasalela kaka nzambe na bomoi yende mutu apesanga mayele mpo nabimisa maloba nasepelisa nango bato ma Fanny olinga mais oui la lingo za na ambiance no za ki na ngo wana ndengo bande ko sala biloko no wana biloko ngo na ko sala kaka na mutu boye na koma na ngalo kwa scénariste na koma na nga scénariste allez-y comprendre et ça juste tozonga penda na mama Makila o asala nyonso vraiment asepesa bino na balolenge ebele mama Makila na ebite soki okaki pesa ngo ya papa Maindo na yoki yango kana tongo ya mama Maindo akofinga na
Mais avant, comme un groupe évangéliste, tu bandana y. Ah bon? Tu bandana na swabale me aume la gâté. Bon, tu vanda kana balabala moko na sandoa. Papa nenda mama nenda iba kibango. Esalinga ka passport za mwana oyo akoli na misu na ngai. Zamba azwa molimo nena boboto atiango na isika kimia atala mabe na ye asala na mongilite atala bolamu ye asala pona mboka na biso Kongo. Akende ne ko pe maladi mususu yaga kaka pona kutungisa bato mususu yaga pona komema mutu mbala moko akende ateka bato na posa. Mayimba atiki bato na posa po bawe basepelaka na ye pe bazali. Ne jueli na ye yaki papa ba mususu basepelaki na ye ba mususu basepelaki na ye te kasi ndenga ki biso nyonso eza nzela na biso nyonso moto akotikala libanga libele na mokili aza te akende kopema malamu. D'accord, merci beaucoup. À suivre to continuer en autre sous tozela moi muke. Donc nga fani katale ya penza to tika moi mama makila moi tampa pema. Hein verdict yoka apema pe. Nga pe koto to nga pe na ona fani. À suivre, merci beaucoup. Merci mingi, merci na fani katale ya fia chocho mboka nga na zo continuer toujours na lobaki ngo bien que toye télé-réalité bongo pa ya mama makila na komeka moi muke ko questionner batu kaka ndenge na mesana komeka moi muke ko solola na maman concernant maman pardon soko kitano lisusu nga pe na mata kaka. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman pardon télé langa caméra maman ngai naza Fani Mputu Fani Katalea na salaka na Eco RDC toye bongo pona télé-réalité ya mama makila. Mama yom to fai na lukata lupango wa se présenter bande ko nyonso ba Holanda bayi. Ngai nazali mama Béatrice, mama Béa. Nazande ko ya mama makila. Mama Béatrice yom toza awa na kata lupango na ebité mama makila yonde liboso to yende sima. Yenda kotaki liboso. Ya kotaki liboso awa. Yo ya kokuta mikolo ngape na kotipe. Par rapport à ndenge yo yaka kokuta ye avant mama lelo abela avant mama lelo akoma ndenge akomi tongo yoko oyaka kokota awa bozalaka ni ambiance nyinyo bozalaka bino nyonso mama na biso azaya na ngai tovandaka na ye malamu avant na kota awa nazali koya na ndako na ye nazolala kuna nazolamba kuna tina ye kozwa ndako tovandaka bien na esengo na kimia ti lelo yo kobela na ye ezalaki ya maladi kaka mwa muke mayaki kobela makasi abeli tomonika maladi kaka ndenge wana amela kisa kobika mukolo mususu akangamaki na butu na kati ya ndako baikola musangai tomemi etino hôpital tovandi ti tongo etani après baiko sunga ye baiko salisa ye mama na biso lopango amemi ye bavandi na ye na hôpital akomi kokengela ye kotala ye komela bakisi ti lelo boye. Mais siko par rapport à évolution na ye par rapport à ndenge abelaki est-ce que baninga na ye oyo baza ba artiste topé baninga mususu bayaki ko sunga ye mbangu tozaki kaka par rapport ya bino batalopa bato ya ba artiste bayaki nokino kitezaki kaka bato alopango bato alopango nde bazalaki na ye bango baye koya sima ba mususu amoni bango o tozoya baleki bakei tokoya kotala yo bazoya te bato baya kotala ezaka bato poto kaka nde bazali na posa na. D'accord. Conseil nini opesa par rapport ya musala oyo mama asalaka mais lelo oyo abeli ba assister te conseil nini yo opesa na bandeko nyonso basalaka musala oyo basalaka musala oyo soki moninga azobela il faut koya kotala ye bozala bomoko bozala na bolingo po bozosala ka musala moko esate moninga azobela bolingo koya kotala ye te bozopona na bilongi jalousie na kati eza malamu te bozala na bolingo ya kotala na po bozosala musala moko. D'accord, merci beaucoup maman pesa bandeko nyonso ozana bango même na kata lupango même na kata ndako parce que bandeko nyonso photo balobi ke non moi remarque ba pesa ba bifani yo kaka batalibanda soki nga kaka batalibanda eza par rapport ya batalibanda nde bastalaka internet mingi koleka biso awa na mboka na biso ba bandeko na nga to bangelaka ba mega mais bino kuna bo bangela na bino ba mega te
d'abord bangela kango te parce que ezande mboka na bino ya bamega yango omona kana lobaka mingi bato libanda mais bato bazana kata lupao bato ya famille pe bato baza libanda pesa bango bambote na pesi mami na ngai azoteka mbisa kokauka libanda mbote mingi na pesi pe mwana na ngai Ntumba Dieu merci mbote mingi na pesi matiti avandi na bebe na ye Gloire mbote ya mingi na pesi maviki mbote avandi azomona ngai azotala ngai ya mingi na pesi bakoko na ngai mbote biso nyonso mbote. D'accord, merci beaucoup, merci, on continue toujours. Stéphanie Katale ya fille ya Chocho mboka na ngai ezakaka ona sala bino musala nazo sala bino lelo oyo nazuli bino mama Makila mama o asepolisa bino na lolenge nyoso siko tozonge pa ya mama Makila pona kosukisa télé réalité ya lelo ezaki bongo ya mama Makila to sukisa ngona kimia parce que to bandaki ngona kimia po yemo kwa lobaki déjà to sambela bazui wapi prière à mama Makila lipambo longa na zozwa ya oluka ba ene na nga ba mikolo yo ya kala o basala ka théâtre lipambo lina bango ipambo la lisusu makasa ya verdict yoka. Là je continue toujours à saluer mon fils à moi Bob Molema, mon fils à moi Bob Molema umela fanda na ngwende non parce que ils ont mérité yango et pourquoi pas na mon boss Jean Chiboti Bobande Makambu Merlin tozonga côté total à côté migra donc umela verdict yoka ba verdict 24 nazongi bongo pona ko 6 check. Merci to komi bongo na suka ya télé réalité na biso to komo koma mke na suka na meka mo mke kozwa conclusion côté ya Fanny nebite soki ndoi nanga ozana ya yo bat oyo okobwaka mena ebike ba ozanga te na ba client na yo ya suki to pe lelo oyo ba mama o pe bazala na poto ba pe na besoin ko kangisa suki parce que to senti penda suki po to mona déjà donc bébé vient to mona déjà bébé awa o no se kangeli ya tala ya Fanny donc tala penda ya Fanny yango tala na penda yango okoloba nini na bande konyoso bazali banda lelo bazolinga soki aye na mboka bakanga ba mutu akange suki donc mutu asale ba bilo mo bien na mutu olobi na bango nini so baye na osala naza pona bino naza na pona bino na se perso boye bolukinga pe pona suki sala bien baluka ka mama Makila te ka pona ba théâtre yo bimino na ba théâtre ba luka mama Makila pona théâtre ngapi na artiste na ndenge na mama na suki voilà pesa bande konyoso na obaza na kata mboka na obaza libanda mboka bambote na pesi mbote mingi papa na Pelé na Suisse na pesi papa na Charles bambote belé ye pas na Suisse ya na Trésor ye pas na poto libota monyo so na pesi bambote ya na Nancy ya na Lorraine ba isha bino so na pesi bino bambote batata mosi na nga bada bandeko na nga ba ya na tu ya na Ani do tu bango nyoso Flavie mafuta bino nyoso linga bino mingi Fanny Ngwizo na pesi bino bambote belé makasi. D'accord, merci pour na kosukisa to ebongo pe ya mama Makila tutuni ope déjà ba question mingi liloba nini okoloba eza liloba suka ya bomo ite liloba suka pour l'émission poko koya ba Fanny tuninga liloba suka na na kufitete liloba ya suka ya émission olobi nini liloba nanga ya suka asengi na ba producteur nanga nyonso ya zolanda nga na minute oyo ayeba santé ya mama Makila malamu te akanisanga ata na muke zaba kopambola ye na muke wana kotindela nga lipamboli na ngai kokoma epa Nzambe akopwambama maboko ne ekokaoka te ekobota lisusu ebele papa zolozolo kobosana mama na ote Pama Luisi kobosana mama na ote nasengi na mama mapasa mama bana ebele kobosana mama Makila te otindela ngai elamba na lata me lelo yozobosana ngai na likambo nini akanisa ngai nabosani ma Chantal te nabosani Papa Jean-Pierre Moseno Papa Jean-Pierre Mosemo na Potoko et pas en France abosana biso te. D'accord,
tolobi ndeni bon moi question moko ya muki eza kaka par rapport ya ndenge bazobenga pe ba artiste yo po okaki lisolo ngo na yo kaki bayaki ko signaler ngai awa balobi mama azotinda bato ebele na mboka nini Dubai mokolo nzambe akobeta ngonga yanga mpe ekoleka mama akanisa ngai esika azali nzambe atushe motema na ye abenga ngai nakokende. D'accord, ye azokanisa mutu nyonso. Est ce que ntango ozalaki nanu jeune obandaki kokola est ce que soki kaka lisolo ke ya mama première dame moko ya République démocratique du Congo asangisa baartiste amema bango quelque part tete mbala liboso mama Olive azosala makambo ya minene. Mama Olive nzamba pambola yo mama na ngai bimasuka pembe lokola nga mama na yo simba nzeta kao amen partout zotambola natala ka bilili na yo mingi koleka ba o nyonso mama na ngai nzamba asunga yo esiko zali asunga libota no mobimba amen. En tout cas opesi mbote na banani lisusu na pesi mbote na bafana na nga nyonso na tiki moko te oyi ayebi mama kila aya mambote na nga na kombo na Yesu Kristo na pamboli bino nyonso libote na nga mobimba oyo bakanisaka ngai oyo babengaka ngai baoyo baza na Canada nzamba pambola bino baoyo baza na Belgique nzamba pambola bino baoyo baza na Londres nzamba pambola bino nasengeli pamboli mpona mutu moko te nasengi mpona mutu nyonso to po soko natangi kombo ya oyo etikali eza mabe me nasengeli mutu nyonso to amen mokili mobimba na pamboli bino na mama ya Londres oyo atindeli yo kado mama na ngai esiko ezali maboko na ekauka te amen zwa ya mingi koleka oyo otindeli ngai sunga bato ndenge osungi ngai ezala mbala liboso pe suka te bawo batikali sima na ngai sunga bango koleka ngai. D'accord. Obandaki na prière soki sa bon nzambe na bandaki na yo pe na susi na yo natiki bana na ngai na maboko na yo bozongi na bango na maboko na yo batela bango bazokota na biloko ezanga miso ezomona te papa zinga bango na makile na Yesu Kristo bomba bango na sama papu na yo lokola soso abomba bana na sama papu na kombo na bino misato tata mwana pe mulimu santo amen 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 tosukisi bongo na koloba ete merci na bino nyonso ba fan na biso ba nyonso bolandaka Eco RDC merci na ba abonné na biso tout parce que sans bino moi plein sans bino Fanny Katale à revivre te hein sans bino penza mobulu mais je dis un grand merci à mon boss Jean Thibaut Bande Makambo merci na Verdict Yoka ba Verdict 24 derrière la caméra et pourquoi pas na maman Brigitte Nkongo motema papa Willy Nkongo hein c'est les masamba ba bijou l'homme noir dans l'océan mobalo akoma banga mwasi moko aboyaye hein pona nini te na Victoire Bajinama 12 étoiles Victoire Bajinama 12 étoiles Fanny Mokangisuki yeyo lokola yo hein yeyo mosali pe na kati ya makambo ebele lokola yo soko sali pe salon na kati ya Kinshasa zwelanga nde Fanny tselanga ye wana pona sa elo musala akosepeliso na ba fani nyonso na pe na batu nyonso ba bando ya na salon je dis encore un grand merci hein na yemoko mon général Defao hein pona nini te Henriette petite sœur propre il y a mon général Defao mon général bientôt awa nakati ya Kenya Fanny Katale nakati ya musala toujours en avant nakati ya Kenya et longo bongo na et bakata ba couleur et pourquoi pas et bakata ba couleur Gabriel Neemoko Christian Shoga ba Christian Fanny Katale ya fille chochocho hein Sundiata Maniata Mpululu ya bampululu et pourquoi pas na yemoko chapelet artiste donc bientôt awa tozo bongo na kati ya Kenya na cadre ya musala hein? Mon général batu tout ba bengi sibiso en tout cas bino nyonso ba boss tout ya Kenya bientôt Eco RDC ezana bino na kati ya Kenya donc chochoche na kati ya Kenya tala niveau na world donc voyage côté États-Unis et ça là qui kara ndeti mais siko voyage hein na para Eco RDC Kenya na world merci na Verdict Yoka ba Verdict 24 to komi bongo na suka ya télé-réalité na biso soki na lobina lo babo mama lo baki déjà merci amen nzamba pambola biso soki na bina lo babo na koloba libanda na Yesu bomo ezate bye.